Mama ku makoso. Mama ku Deni. Oyebile teza ku mama. Obino bosengaka. Obino bolo baka bosambela kaso bositala. Ah, Moyindo komi koyemba kishunwa tuf. Bino bolo baka bosambela kaso bosambela kanani ye Jésus tufi asala ka mamala muto bokoma bavoka na ye biso to senga ka oyo tozana yango ponyo seza kati na biso ku mama ezali mama ku ofinga ezali silité eza injurité eza qualification teleti ya ba père o bozala na bango ba Macron tufi na lisanga na bango bozala na kobanga na bango selon définition bokomisa ya kobanga. Dieu brûla-t-il tout ce monde-là si vraiment l'enfer existait, puisque le président de la Chine a ordonné la destruction totale et massive des mosquées et des églises. Et bel et bien, son ordre a été exécuté. Des centaines de milliers de mosquées furent cassées, détruites. Des centaines de milliers d'églises furent cassées, détruites. Des centaines, des millions et des milliers de Bibles et de Corans ont été déchirés, détruits et brûlés. Le réveil sera brutal. Voilà la brutalité du réveil africain. Que fais-tu encore? Ma finga! Ezali fiyo! Finga yi. Sur le bimu tunanga. Ezali ndamu nanga. Parce que tolobe la bino. Nzoto eza mabele. Olongwa na classement wana ezali classe o ba classe biso fo botanga boye qui a découvert la fleuve biso ki ambushi du fleuve tufi. Entre temps bakuta ki déjà batu. Oli abatangisa ngonde batu na bango apoto ke songolo pakalanta découvert pona bango yotake mundele azu yango atieli subino. Nde mabele za ki ya bango. Tufi ya Diego Kao. Tufi na ye. Tunya taye mbwa Diego Kao eza mbwa. D'ailleurs, le même no garde balosana simiza dog. Neto yepsa bino même Chine tufi azali chien zoka ka Chine okobimiza wana na suka otie na sima na ye ekomi chien bana imbwa baza bango nso kasi batika ki bakoko na bango te batika ki bakoko na bango te bazaki koteka aba vix na ndini na mutu na bango bazo tambola nango bozo seka bango batika ki buda tufi batika ki Bami tuna lenga ni dirisi. Satade tufi. Amemore. Asali nini wezali. Statue ya Tata Lumumba. L'Africain est tout à la fois sauf lui-même. L'Africain est chrétien, musulman, incancariste, maçon, tout sauf lui-même. L'Africain est le seul peuple qui accepte tout le monde sauf lui-même. Il accepte tout le monde et rejette son propre frère. Quand on parle de ça, vous vous énervez. On voit les sentiments religieux s'élever tout à l'heure en commentaire. Au point de souhaiter même le mal à ton propre frère africain qui réfléchit tout simplement différent de toi. Voilà en quoi c'est dangereux. Oh yo lo nyango kobuka. Ah yo zo boya bakoko na yo. Oke na Abraham tufi. Oke na Moïse tufi. Oke na la tufi. Jésus tufi. Yo pe bakoboya yo. Mémoire na yo. Oyebiti na 40 jours, o basalaka na matanga. Tangati. Olingo tangate. Ngala longwa na classement. Ba classanga ite. Yo Macron tufi yo nani na mokilio yo. Na lisanga na bino banani. Yo awa ba refulaka bino. E pa Macron ba département zate. Ba département ya mu comprena. Bachaye mulunge, pour biso tozali moto, milinga, biso tozali nyoso. D'accord, message pour tous. Donc je vous laisse encore 4 minutes pour vous asseoir. Je suis d'accord avec vous, mais nous, avec ces conditions, on n'a pas de sécurité. Qu'est-ce qu'il y a français? Moyindo milinga. Tout fait Macron. Tika bakoyoka na bakoyoka te. Kwa kosalela o ezali bobango to bobango te. Mais bon forcer bango te po bino ba foncer bino te. Kasi boye bakayango.
Bokima kindenge nini awa. Ba Belge bakima kindeni bino boyebi ba code ya wana o bobengi code me ba oya biso ba yebise yangwana eza na di bla bla. Ba musulman ba Ancien Testament ba Moïse bakimaka. Après bino boye créer non notre image bo sali Nouveau Testament bo sangani lisusu bokima kindenge nini. Nata Moïse siko bozo continuer kaka bozo lakisa bango loko moyindo bimana kitala tala kita bazo kitisa yo kaka. Ditala malamu olio tala yo wana na kitala tala misimba nano tala nzoto pe molimo tika illusion zo mitala na molimo baso balabino wadi tufya zoya Jésus tufya zoya wadi vin nana bongo la kima iva elangwisa kibatu o babengi makila ya Yesu tufi ba carnival nzoto ya Yesu tufi pe nzoto ngo bozolia masoko madendo lokola masoko ya makoso ndele ngulu ya salite sala kate moto milinga bososola bolongwa wana ngai Jésus tufi atandenge nini bapesi nga nzoto na ye makila na ye na ngomela te po aza salite aza microbe tufi na kolia te masoko madendo boliaka kasi Jésus tufi ye wana ti lamuka bolongwa na ba département distraction wana o bazotela bino bozo katendeza bosolo mais makoso tufya yebi deni tufya yebi alati pe kombo ya tata na biso koko na biso lesi soni na bino boko sambwa boko mona nguba boko doda bo sambwe kodia deja ezongi toko talisa kaka batu pe ba yindo pe mindele ya malamu bakosala malamu pona kati na biso oso mona lati le poso ya malamu ya mwindo nzoka na mondele ngolo tufi Hermo botala to samela te Hermo so tali na vérité toi ba aventurier Ekoyoka moto mai mopepe mabele mokonzi mais pourquoi mon père et ma mère sont mes parents moto epela mbote na biso ezanga wabino mamekelamu soni pona bino bata département tufi soni bandeko bazoko refoule bango mokili salame kite bacha batu moko boye baza lokwa bakolo mokili ba maltraitaka batu mususu bozo mona na misu mais bino na bino bozo na kama makasi na bino bo kanisa boza ba yanke vrai yankaza oza mayele vrai yankazali oyo asana bososoli nyose za biso zo bali boso mayele simi za biso lokwa bozo lingo kozwa mayele te mitali bino makontufi mukileza yote tala lobaka makontufi boyebi na lobaka lisanga na bino ba chora te na ba traître o bokomisa bango ya bino boyebaka bakozonga kaka tango nyonso po baza kozonga kaka bakende likolo bakita na se loboko mama to loboka ya tata bakosuka kana kata baza ya biso bokasi fo maçonnerie tufi yango ndeza nyonso déjà fin du monde boko mema oya biso te bino pe ba oyo baza ko refoule boyebi ngonga oyo te bozo ko tanga ngonga oyo te bato préjudiciable à la santé mais bino bozo ko filmer kaka bango tolobaki na bino te boyoka kite so bolingi pe mai ya malili bana kini bana bazaka nde tolobaka babiso olo tonzi te koya kisasa te tozanelanga me tokopona ete neige ezokwea na mboka oyo balobi tokoanvie so États-Unis te tokoanvie Canada te tozanelanga nzambe atine biso baneige ezokwea deja bino mo boomona deja soko oza na jaquette te koya kisasa te tokoanvie États-Unis te toanvie Paris te
Balobi Kinshasa l'équipe partout. Merci. Salut tout le monde. Il a neigé au Gabon, il a neigé au Togo et maintenant il neige aussi au Cameroun, les gars. Le continent, c'est le continent. Toloba la mino boyo kakiti. Nes toloba na bino toloba yambo kanisa yamba koboya to kondima. Toloba la mino te ke croyait seulement mais bondima. Te toloba la mino bongo te. Bakoko pe bakokolo ba chati kati na biso tolobela bino soki pe bolingi maya malili bo mona yango. Tant toloba na bino. Congo eza mokili mobimba. Botala na ba pays bobeta na ba TikTok. Na sima. Ya maloba bakoko basaki kati na ngaso bolingi ma ya malili bokomona. Bomona ki ba neige. Ndenge bakitani ba benga. Bomona ki ba mungwa likolo. Ekitaki bisika kili kiboko lo banambanza nambanza ngungu ba neige kitaka bandaka bonga olo ba bongo. Mais bon beta na ba TikTok bokomona ba pays oyo ba neige ekitaki. Kiza ki Congo mai. Eza oyo okomona maimona kasi mai na Kikongo zali maza po oyeba moto okosola na ye baza ndenge nini ifo yeba esika uta misisa na bango yango bakoko pe bakokolo na biso to bandaka na bakokololo soko oyebi kokololo toko kene na koko soko oyebi koko toko kene na tata to mama po bakoko pe bakokololo na yo o bazala bazali bakozalaka o ezali yo bayoka yo boko mona bimona meso boko yuguzu na boko santa bala osopi pétrole kofuta pétrole njete ba matila ka yango bakisilaka o balona ka yango babuka o balingi basala bino te bosala pe baninga ti Kodi ya deja ezongi ndenge zalaki mutu likolo elongo na mutu na se. Nyonso eza biso tobotaka mutu na se tozimona tobalikise mutu na nef. Kasi nyonso eza biso po nyonso biso kam tolakisa bango. Bandeko boza kuswa na bino bokomisi ti makoso o azandeko na bino loposo moko yepe lisusu tufi Andeni le toufi. Olie baya kopekisa bino, ba pasteur, ba vrai pasteur, ba vrai pasteur, pour ba faire passer bino bangonga. Baya ko bakisa pétrole na moto. Tala milinga. Ola kisi ke moto milinga na doki nandeko na yo doki ola kisi ke o milingi au contraire ce qu'on ndeko na yo la kisi o milingi au contraire ba mabandi wana ba satande tufi bango nde boza na bokobanga bango nande balakisa ba bino ba père boza na père tufi na bango bozo mona ngongo te ngongo ezali ngonga na bino ba yindo bobi mana matrice bazo sabino to ba koli ya mingi ba illusion na bino so boche kaka me esaleme libino biso to zala tozali to kozalaka tozonga na biso malamu babundaka na ebembe vende biliard ya ba américain pe ba traître to lobango na tina tozoko bopusa na boko sosola totalisa no makambe belé yango baso kangela ba makambo ebele ba supprimer ba vidéo baso kanga ba vi ba like makambo songolo baso longola ba abonné kasi oya yebi kazali ye akosa nini akokabula po bandeko no bayo kaka po tozula hango pe ba pape bacha ba couleur te na koki kozula ngo ba pape bacha ba couleur te ezanga te département tufi bo telema te pour bandeko na bino le fundu lo lendo kaka entre bino na bino comme il a qui sake moto milinga tango ndeko na yo poso moindo akeya beti libanda makon tufi botande bazo sa bandeko na bino botala. Du coup, mais moi, eux, ils sont chargés d'assurer leur sécurité. Moi, je suis chargé de vous faire passer le message.
Maintenant, elle demande pour partir pour la sécurité du vol et pour votre sécurité et la sécurité de vos collègues, mon père qui sont tous en train d'embarquer sur le vol, de vous asseoir. Elle ne peut pas partir en sécurité si vous ne vous asseyez pas. On est d'accord? C'est clair. Elle ne peut pas parce que du coup c'est dangereux pour vous, donc elle ne prendra pas risque. Donc moi je vous laisse à tous 5 minutes pour prendre une décision. Hein? Pas mon doigt, il m'a fait forcer. Hein? France, tout fiona zala qui a binoté dans l'opposition. Bozo blanchir encore, le quoi bozo blanchir tout, nyonso. To le bele bele makambo ebele tozo poussa na boko yeba yango. Kaka awa. Hein? Deni tout fiaye mamaku. Mamaku makoso. Mamaku. Deni. Oyebile teza ku mama, obino bosengaka. Obino bolobanga bosambelaka, so bosambelaka nani ye Jésus tufi. Asala mama la muto bokoma bavoka na ye. Biso to sengaka oyo tozana yango. Po nyonso eza kati na biso. Ku mama ezali mama ku. Hein? Kofinga ezali estilité, eza injurité, eza qualification teleti ya ba père o bozala na bango, ba Macron tufi. Na lisanga na bango bozala na kobanga na bango selon définition bo commissaire ya kobanga. Hein? Ma finga ezali fiyo finga yi solo bi mutuna nga ezali ndambu nga parce que tolobela bino nzoto eza mabele eza mokili evandisi nyonso mokili evandisi pai mokili evandisi avocat evandisi manga evandisi tondolo evandisi likala konti evandisi songolo pakala evandisi mutu nyama ndeke mbisi songolo pakala mai mopepe mabanga mabele moto milinga mopepe nyonso evandi na kati ya mokili kasi na biso ezali to spika bino mopepe foi yangwana moto zana ngona nzoto simba nzoto noko mona moto soto longoke na o ezali malili o ba melisi bino kaka na tango oyo nanu bomona ti boko mona makamu nyonso o basa kotalisa bino tembe kosila bino mabele nzoto neza mabele partout ato sukoli soki neni soko flokto komona mabele tembe ya nini hein yo leki bakoko na biso na bwanya pe mayele yo mto bandaki mokili oyo kasi ezali kaka yoti soko miyeba te na kozanga koyeba ba enleva bino enlèvement obozelaka oyo si bokoma bana Israeli tufi bokoma bana Chine ba bouddhiste bana Inde ba bouddhiste ba enleva bino enlèvement déjà bokoma ya bango Dieu d'Israël de Bouddha musulman tufi bango nyonso ndambu na bango so balobi nyama na yo totem na yo hein yo makoso so baben yo masoko ozobanga nini eza kaka makoso ti eza fiyoti hein evandisi kota toute vie ozobanga nini epesi yo palpiti nini pona kozwa kokomema tout temps bango na passe-temps bino na deni ole yo pe ko kate hémorragie wana hein kopesa toli toza ba ino tolinga la pa ba mona bino soi-disant boya kisoko beti litama oyo zong pesa pe litama o bosala ka yango te bolimbisi bande ko likasu hein sukali likasu sukali na biso bokoma yango bozongisa ngo tokotanga monoko oyo ya biso voilà tout fait à France. Dans 4 minutes pour vous asseoir. Je suis d'accord avec vous, mais nous, avec ces conditions, on n'a pas de sécurité. Bozomona bozala miso sengeli bomona. Dieu tout fait le bino bozala miso bomona te. Na ndenge nini bokomona. Bozo yoka. Hein? Bozala matoi boyoka. Dieu tout fait le bi bana matoi ba yoka te. Na ndenge nini? Hein? Botato la malamu bandeko. Hein? Bolonga na ba département tout fi wana. Hein? Bosalela kibobino bolingana. Hein? Bolonga na ba distraction oyo ba osala mino distraction po bazozo ba papier batia ba couleur sikoyo ngonga oyo kasi soki batiki nzoto molime koko bakosala nzoto ekopema kasi kobota mokoko likoko dikoko ekoko tindi koko ba kokololo ezonga kazwa mokoko ya mangalia mokoko ya moto ekobota suki ata bokati batu Samson tufi eza komba Samson eza kaka bobiso ba indo suki na biso bozala nango zuwa fingai soko lobi nanga monoko ta monoko na ezali ngai il faut na ye batino lobi bongo eso la musangai ni amana eza totem eza ba site te ba jure te ba qualification ala te ba peti ki sabino na moto nyonso bokoma kaka mais soko yoki merde tufi omoni yango normal bokomi ko fingana donc département tufi elatini na lingala
Ofinga oya mwasi. Bo komiti na niveau kotia ye na kunda. Kotia bango na kunda. Bango baza na loposo na bino. Kozanga koyebe za liwa ya mukele kete. Nzete ba matela kango bakitaka. Keba mutu nyonso bataka ye na kunda te. Keba mutu nyonso bakanga ka ye te. Keba mutu nyonso. Batele melaka ye te. Oh. Parmi bango. Songola pakala bakosala ba délire na bango. Yo ye kaka. Bisela sala okomole la mwana batu. Oyebi famille na ye. Oyebi kitani na ye. Aza mo pepe mai. Mabele, moto, mabanga. Obiso toza nyonso toloba, tolobi toloba kango tango nyonso toloba kayango. Eza mutu na mutu eza ba oyo. Batinda bango. Lolenge ba yaka po bazala malamu tango nyonso na mabele ya Congo. Nyonso yebi bango. Nyonso selela ka bango. Toza na nyonso. Eza teke biso to sengela ba voisin. Oyo bolo ba ko sambela, bozo sambela ba voisin. Ba ingrat. Ba matérialiste. Mais ba voisin ngo bazata na nzeta manga te, bazata na nzeta pai te, bazata na nzeta avocat te, bazata na nzeta ya nini te bilanga bazana ngo te. Mais nyonso biso, bata bilaka. Ba complexe tout fi. Likola Bouddha, likola musulman, likola Allah, et pandi bino pete kisibino. Na Bible li bla bla balobi, mon peuple sont dispersés. Oh kuna Bouddha, oh kuna musulman, oh kuna nani. Dieu brûlera-t-il tout ce monde-là si vraiment l'enfer existait, puisque le président de la Chine a ordonné la destruction totale et massive des mosquées et des églises. Et bel et bien, son ordre a été exécuté. Des centaines de milliers de mosquées furent cassées, détruites. Des centaines de milliers d'églises furent cassées, détruites. Des centaines, des millions et des milliers de Bibles et de Corans ont été déchirés, détruits et brûlés. Le réveil sera brutal. Voilà la brutalité du réveil africain. Que fais-tu encore? C'est pas fini. Il ajoute ceci. Si la Bible ou le Coran doivent passer en Chine pour sa population chinoise, la Chine populaire, la communauté chinoise, cette Bible et ce Coran doivent passer par sa main. Lui-même, il récupère ça. Il récupère le Coran. Il récupère la Bible. Il façonne à sa manière. Il appartient à l'État chinois, à la communauté chinoise, à la Chine populaire, d'écrire, d'éditer ce qui doit être dit dans la Bible et dans le Coran pour la population, pour le peuple chinois. C'est ça qu'on appelle souveraineté nationale, politique, économique, militaire et surtout spirituelle. C'est la base. C'est la pierre angulaire de toute liberté et de toute souveraineté. Surtout lorsque vous êtes spirituellement souverain. Lorsque votre esprit, votre guide spirituel est édité par vous-même. Lorsque vous maîtrisez vous-même les rites de votre culture, de vos coutumes, de vos traditions et de votre spiritualité, le développement n'est plus loin. C'est ça même le paradis en réalité. Sinon là, tous ceux qui sont des hybrides spirituels qui ressemblent à la chauve-souris, ni musulmans, ni animistes, ni chrétiens, l'Africain est tout à la fois sauf lui-même. L'Africain est tout à la fois sauf lui-même. L'Africain est chrétien, musulman, incancariste, maçon, tout sauf lui-même. L'Africain est le seul peuple qui accepte tout le monde sauf lui-même. Il accepte tout le monde et rejette son propre frère. Quand on parle de ça, vous vous énervez. On voit les sentiments religieux s'élever tout à l'heure en commentaire. Au point de souhaiter même le mal à ton propre frère africain qui réfléchit tout simplement différent de toi. Voilà en quoi c'est dangereux. La Bible et le Coran doivent être écrits d'une autre manière pour le peuple chinois. C'est ça qui est dit. Voilà, que ceux qui ne sont pas contents aillent se faire foutre. Togolais vient bâtissons la cité, le réveil sera brutal. Bino la bino, bozo bimisa ba paquet, pai ya mobali, papa, tata moi si ma tata, tata. Et pas na bande ko na bino entre bino na bino, pobo milingi te bolingi ba koko na bino te, so lingi ba koko no te, moninga. O moninga, eza kaka yo, so représenter moninga na yo. Eza mu yo, pa yebi yo. Boza bo moko. Eza o moninga kaka. Mbote na biso. Bozanga soni. Département mou comprena. Mais bozo sa ba de paka. Seka di mama. Seka di mama. Ba seka kabino. Bata soni. Ta
Kaka Lumumba. Makambo asala kasala ki pona yo yenga biso nyonso ti. Boko ni côté département ko kumisa ye wana batie na Russie tala lelo yo. Russie et mémoire. Ozali mémoire na ye. Tout fia français. Mais bino batu bazala na bon moi. Batu bazala azala ki na bon moi ya bofinga kaye. Moke na ye bobanda kolobela yango. Lelo bokomi koloba tsongolo pakala. Mais ici a tsaye monument na ye bolongola yango. Na ba traître tout fi ba beta maboko kasi. Bolongola pe lilingi na iti. Bolongola pe lilingi na mabanga moto mai mo pepe. Mabele mon père et ma mère sont mon parent. Tozo poussana. Mais pourquoi? Boko mona bimona meso. Bana soni. Ba indwa soni ba bimisaka ba paquet entre bango na bango. Moto sa bino malamu bo bimisele ba pakete. Lelo ici. Toi bazolo bana bino conférence de Berlin. Yango wana na kata di blabla. Eza na kodia créer l'homme à notre image basangana ki. Boba oyo kuna zwaboy. Kuna zwaboy. Kasi luvunu. Boza komi kosa. Bakitani. Boza komi kosa. Mingeze belete. Bakosa bino na di blabla na ba français awa. Faut partir salobi. Kola muka. Ezali habitude te. Ezali habitude mais ça continue te na nzoto. Toku farate. Nzoto même ku farate balona kangwe boti. Na mabele mama za na mabele melisi mabele mama nde. Soti mama melisi mabele tokolia nini matembele. Okolia matembele soko koli. Ozongi na mabele. Oyo ya mama Kongo na kimukolo sokola. Bokola bozwa maturité. Kumama. Mama ku. Bozwa nyonso bokomisango malamu te. Na ndenge nini? Ndeko na salelo kwa malamu te. Zongi saye na nzela. Kwa asalelo kwa malamu te. O asalelo kwa malamu. Betele maboko. Tala Lumumba babetele maboko na Risi. Basala monima na tala lelo. Bobino bobetela sko Risi maboko te. Po bozolanda bobino te. Bozolanda ka batu. Baimbwa. Mondele ngulu. Ba oya bazana bo sosoli bangonde bazana bango ya kozala malamu kasi bino bona bo sosoli te bande kona bino bazotindela bino ba video bo yoka ata baza ko bloquer ata baza ko supprimer etali biso te kasi so komela bino na matoi ni sala bazo sala nyoso bazo sala ezongela bango moko kaka ndenge bazo kangaka ba like ba video bazo longola bango moko nzete ba mataya ba kitilaka o balona kango babukaka o lingi basala oto ko sala pe muninga te o sopi petrol ko futa petrol nzete ba kango na mbuma na yango kiangana kodi esi ezongi toko ba kolobela bino bo sosola kodi yango eza nini yo moto malamu okoba otambola malamu bazo continuer bino na illusion tosota la bino kaka pe tozoko boloba o toloba tite tolobi tokoloba kango atala lelo yo makontu fiona ni na mokili yo na lisanga la bino banani yo awa ba refulaka bino oui esengeli babi matito milliers de po artificiel eloko ni balia kakuna eloko ni bolesa ka batu kuna kasi na lolenge wana te o elingi na yese bakoko na so balobaka là la colère riche à bonté baloba calmement po mokile sala mabongo eza na nyonso etomboka kana ngonga na yango mivana nango sui yango bino mobalisa mutu na se makolikolo bozo ba fumer préciable à la santé mais bazo mela batu balobi kito milede bozo yokati kasi tala nde bazo kitisa bino tala bazo bimisa bino tala ba mbua ndenge bazo swa bino tala ba mundele ngulu nde bazo komisa bino salité olebo sala olebo zala peto baso komisa bino salité likolo bilanda landa likolo ya koboya kiboyo oyo loni yango kobuka yo zo boya bakoko na yo oke na Abraham tufi oke na Moïse tufi
Ok na la toufi. Jésus toufi. Yo pe bakobo ya yo. Mémoire na yo. Oye biti na 40 jours. O basala na matanga. Tangati. Olingo tangate. Nga na longwa na classement. Ba classanga ite. Longwa na classement wana ezali classe. O ba classe biso fo botanga boye. Qui a découvert la fleuve biso ki embouché du fleuve toufi. Entre temps bakuta ki déjà batu. Olie abatangisa ngonde batu na bango poto ke songolo pakalanta découvert pona bango yota ke mundele. Azwa ngo atieli subino. Ndé mabele zaki ya bango. Toufi ya Diego Kao. Toufi na ye. Tunyata ye mbwa Diego Kao eza mbwa. D'ailleurs le même no garde balosana simiza dog. Neto yepsa bino même chine toufi azali chien zoka ka chine oko bimisa wana na suka otie na sima na ye ekomi chien bana imbwa baza bana imbwa baza bango nso kasi batia ki bakoko na bango te batika ki bakoko na bango te bazaki koteka ba vix na ndini na mutu na bango bazo tambola nango bozo seka bango batika ki buda tufi batika ki ba mitu na lenga ni risi Satade tufi a mémoré asali nini wezali statue ya Tata Lumumba boye biso basala kanini na babutu bayaka ngumba mela po basa bakita na biso me yo tongo zongumba mela mundele ngula ngumba mela mbwa yo zali kosi baba kosi zulu kosi toto léopard lion tigre aigle jaguar panthère niaou mbwa ya biso nyo seza malamu kasi ya bango za artificiel boye bakati babima na ba département toufi bozo so na bino bokomi siko lela makoso oza ndeko na bino bokomi siko lela ndeko na bino mwasi oza ndeko na bino pe bozo continuer yango bozo mona ngo malamu nzete ba matala yango batitelaka yango bazo sangela bino po bino bozo sangela ba oya bino nzete ba matala yango bali moto milinga nzete ba matala yango batitelaka moto milinga tozo ko bolobela bino tolobela mno monoko nini ba oli susu glissement epai tata mutamba bango mutu bata glissement église basie miseki makambu na yo bango melikambu te bozala bino elongo parce que bozaka elongo te merci bokanga ba église oyo ba chinois tufi babuki kasitala moyindo komi koyemba ki chinois tufi Chinois tufi Kikongo yebite Kingwando yebite Swahili yebite Chilubo yebite ozo minimiza ngomeye français tufi anglais tufi portugais tufi ozo ko kajole yango baseka kabino mutu na se Sony bokisaka batu Sony kasi boyeba yango bakitani babi nantire kwa senye kotangisa bino bazo petikisa bino tisiko bozo sosola te boko sosola na nkoya bakoko pe bakokololo makotu fezore refule bandoko na bino na misu na bino olemo telema po ba continuer te po maloba ya moyindo ezali mondoki monoko mondoki yo soka baloba bouche de armée parce que bango bazana l'éternel des armées ezali Israël oyo kutu 001 à côté lié Israël ezala na 16 illusion te za mamba réel siko nzambe obino bozo sambela o ezali ya Israël nzambe obino bozo sambela nzambe kutu te nzambe za biso ba dio bozo sambela Israël ya ba chrétien ba buda ba musulman ya ba paya yo za bino te bo milingi te
Ba bazo senga bakoko na bino bazo tia bino molonge. Po bozali déjà enlevé. Et pas ma ba département zate. Ba département ya mu comprena. Ba tia mulunge. Po biso tozali moto milinga, biso tozali nyoso. Soki nzote keto komi malili. Ingeta ko. Bonso mutawei. Awele lele. Akomarani maliliti. Wow, ce matin à Dolisie, il vient de neiger. Ce matin, on a été surpris ici à Dolisie, la neige. La première fois, on voit la neige. Ici au Congo, c'est ma première fois. J'ai vu la neige enfin. Ici à Dolisie, oh, la fraîcheur là, saison sèche là, wow, ça s'annonce. Hein. Au Congo, pour la première fois du jamais. Bonso mutawei. Awele lele. Akomarani maliliti. Bakundia na mabele. Auta mabele akozonga mabele. Ingeta. Maimona mai kati msobo moi. Misu. Maya misu. Ezali. Océan. Ya oyo. Ezali ya fleuve ya monoko. Mkotoka. Ozali ba océan mingi. Boyebi kili kilo batangi sabino tufi ya ba français. Moindo milinga. Tufi ya Macron. Tika ba oba koyoka na ba oba koyoka te. Kwa kosale la o ezali bobango te. Mais bon forcer bango te po bino ba foncer bino te. Kasi boyeba kayango. Bokima kindenge nini awa. Ba Belge bakima kindeni bino boyebi ba code ya wana o bobengi code. Mais ba oya biso ba yebise yangwana eza na di blabla. Ba musulman ba Ancien Testament ba Moïse. Ba kimaka. Après bino boye kaya na notre image bosali Nouveau Testament. Bosangani lisusu. Bokima kindenge nini? Nata Moïse. Siko bozo continuer kaka bozo lakisa bango. Loko Moïse bimana kitala tala kita. Bazo kitisa yo kaka. Ditala malamu. Olio tala yo wana na kitala tala. Misimba na nota na nzoto pe molimo. Tika illusion zo mitala na. Molimo bazo balabino. Wadi tufi azoya. Jésus tufi azoya. Wadi vin. Nana bongo la kima iva elangu saki batu. Oh babengi makila ya Yesu tufi ba carnival. Nzoto ya Yesu tufi. Penzoto ngo bozolia masoko madendo. Lokola masoko ya makoso. Ndele ngulu. Ya salite sala kate. Moto milinga. Bososola. Bolongwa wana. Ngai Jésus tufi. Atandenge nini. Bapesi nga nzoto na ye. Makila na ye na umela te. Po aza salite. Aza microbe tufi. Nakolia te. Masoko madendo boliaka. Kasi Jésus tufi ye wanati. Lamuka. Bolongwa na ba département distraction wana. Oh bazote la bino bozo katendeza bosolo mais makoso tufi ayebi. Deni tufi ayebi. Ala tipe kombo ya tata na biso koko na biso lesi. Soni na bino. Boko sambwa, boko mona nguba boko doda. Jésus-Christ tout fait. Akufa ina 33 ans. Akufa ina 33 ans. France yango wanati. Il mène. Bata ya 33 degrés. Ba oya biso. Bazali bakozala ka badela botela bango bakufa. Ba lokola botsa esprit de mort libela po bokanga ka banzoto pe milimo na bango bosambwe. Kodia déjà ezongi tokotalisa kaka batu. Pe ba yindo pe mindele ya malamu bakozala malamu. Pona kati na biso osomona lati le poso ya malamu ya mwindo nzoka na mondele ngolo tufi boko sambwa boko yuguzu na boko santabala tozoko bopusana lo baba biso oyo to tika ba pape bacha bakula bobenga ka mbongo oye palpita kabino natina te kasi soki musala na biso tozongela ka yango yo boko mona na makambo mona te kasi tozokoba oza ngonga malamu ngonga botsolo ngonga bolingo ngonga mama Kongo bino ba traître ba sali ya bakitani boko sambwa na bango Congo nanko koko kokololo kolo kakaka kokoriko nga Congo dia totila tangu ifwene tangu ifina mene ngonge se kokati kala moyindo
OTEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.